papa est Tegra, après ça un Tegra comme cadeau. Je veux que vous allez papa pour la Tegra. Tegra tu as affection papa te. N'enga comme n'enga a affection papa tam commenter. Je sais que les mozo zwanga bolingo na yo ta vie et tout. Mais que vous appelez na bolingo Tegra le quoi mwana. Ah, chérie. Chérie, c'est pas une demande. S'il te plaît. Mais c'est une obligation. Écoutez, c'est pas une demande. Oh yo, il faut ça, langa. C'est une obligation que je dois les faire de mon propre gré parce que au lingi maki, linga pe soso, linga salité à soso. Et Tegra, aza non seulement moi na yo, aza moi nanga. Merci. Et si on a besoin de te, on a besoin de te gratter. Mais le quoi on a besoin de yo, on a besoin de te gratter. Na soutenir. Ata papa na ya pesa ki yo cadeau te. Mais nga loko la papa oyo aye na vie na yo. Donc si je te soutiens, na soutenir Tegra sur tous les plans. Atanga bien, azala une vie oyo ezo reflété et ezo reflété oyo yo maman na ye ozali. Donc pour moi je pense pour son encadrement meilleur aya ovanda na biswa. Chérie, et kozala un bon encadrement parce que je m'excuse lokola nga nazali lokola yo ozali il y a certaines choses et il y a na vie à bana ya âge na ye entre 13, 14, 15 ans oyo soki moboti a manqué na contrôle nango mwana baby. C'est ça. Yango mona bana mususu à 18 ans na balabala azane longi mususu na ndaku azapene longi mususu. Donc c'est un peu ça chérie. Yango mona sepeli makasi parce que et koboko la Tegra ngamoko et ça l'a déjà traumatisme ya makasi. Mais comme tu es là, n'engobi que vous voyez déjà un acquis. Merci. Zouango déjà un acquis. Na ozoye le quoi moi na ngate na kozwaye moi na unga na bimisi na mkongo. C'est ça chérie, c'est ça. Ça s'appelle soutenir la personne qu'on aime. Merci. OK. Là nous avons besoin ça un peu de dongo. Baby te biloko makasi. S'il te plaît. Te basala bongo te. Bébé dongo seulement osalelanga. Oli ba biloko ba vitamine mingi tandongo mambo sala l'exata moi une semaine deuxième semaine après to bandé. Il y a pas de problème. Naza besoin musa elanga un peu de dongo et ko changwelo te. C'est que zéité. Ko changwelo côté. C'est que zéité. Non, ils ont la case ka bongo, seulement simple ça comme ça. Dongo. S'il te plaît. C'est mon besoin. Dongo je souffre. Je veux manger ça. Je veux manger ça, non? C'est bon, d'accord. J'attends ça maintenant. D'accord, mon nom. Ok. Les logs au vivre dans le studio, tout le monde est tout vendre. Il y a des fantômes. On a privé on a 100 kilos à tequer. Kuna pas français là malongé à te. Somme là ba chouchou, somme ba popi, après ça outil. Il y a pas signé billet no jaune. Proclamation, na signé le billet. Maman la mère a signé jaune. Maman. Bébé. Omoni mona nyonso hein. Alinga azala fière ya maman ou a botier ou a bimisier na mon kilo. Aie pitié de moi s'il te plaît. Pitié de toi. S'il te plaît. Sois bilingue, sois bilingue. Maman. Et loko salo isala nga pasi na motema. Mona nini ya âge na ngo linga ke maman na yazala boye. Ata yo moko. Nandeni. Ata yo moko. Nandeni. Différence nini eza entre yo na bakulu na to ba shega balabala. Ata yo moko. Ata yo mo penza. Na ebité jusqu'à quand
je suis ta fille, je regarde ici et là, Moutoyo Katate. J'ai aussi envie que nous présentions pas ma camarade, maman Nangaï. Moukoulongo, tu vas y aller, Boya. On peut te dire 4 baïques dans ce monde du fan. Yo, mais quand vous aimez, Koutana Mbel octobre, le face. Bolambini. Ok, ouais, maman. Bolambini, non, tout nous. Ah, moi, Nanga. Moi, Teresa. Non, maman, tu dois arrêter avec ça. Imagine que toi, tu m'apprends même à voler. Naïba biloko na katsanda ko bako ko na yela. Pour ni pour aux amants na bango même ba lingo sentir yo tes propres parents ne sont pas fiers. Papa non qui peut bien. Vous êtes pareil au fait. Vous êtes pareil. Je ne sais vraiment pas ce que moi j'ai fait pour mériter des parents comme ça. Namo na baninga mususu que non papa salelinga bo, maman salelinga bo. Fona aussi ne. Mais nga na komo yo kana soni po o mona bakoko nde ba se dépenser. Nathalie ba parents o yanga inhabité, je n'ai pas le droit pour yo salela bango ta caprice. Et puis c'est des pauvres péchés. Qui non de boyo ke nanga maman. Vous devez vraiment avoir pitié. Toi aussi. On fait ce silika kata na finga no ndo mais ça devient quoi au moins? Na kokendete parce que toi tu m'avais épousé donc tu enda kuna no kewa. Te yesa na kewa. Et pas biso mbeti na ngeza asu. Yo tia combien on ndako? Na chez l'autre ndako mobali nanga. Ndako mobali na yo. Oui. Siko ngam na linga no. Ton pied mon pied, ton naza. Sia. La place OK, ton naza. Sia ton pied ton pied. Il y a bien suite de la maison na ngwe si que ça te finga, on finga soni. Kota ramakila. Naza pour ça au finga yo bilete. Après ni. Oh non nango besoin osala, eza ko libérer ndako nanga. Obimi okei. O kama sonto boendeli baba bola. Oh ni yango. Oh. Soko bala na kila mutu mo bana ndako 555 yo kanga mabe boye. O environ ndako yo. Oh, kasi eso pa out. Eso pa yo. Bima ndako nanga. Eso bima. Mishuna simba ona nzoto te. Et puis bah c'est comploté na maman na bango. Maman mo se muyibi. Oh maman kosa kosa boye. Avec le courage. Alors moi de kuda ata mapeta lukuta liko moto. Ayi na ngotila ndako nanga. Pas kosa ngake bakile kati. Ndebo yo kani po kite siku nanga. Nga. Ngai. Teresa muyibi. Oh maman no Teresa muyibi. Franchement. Nana na posa yo silkate po tana mpuko lobelania welo kote. Moni yo na rotsodine yo awa. Soit na retourner pour la tourner pour côté na balabala. Toi attends liboso venir na video. Et ça nani? Oh, Michou. Na boyi na ngai, nga na boyi na ngai. Oh. Te na boyi na ngai. Mon bala lo ba mingi te. Oh, mo bala lo ba mingi te so. Ndeni ma lo beza rebele na munoko danga kasi po na mo mobile. Ndeni sko ma lo beza rebele na munoko danga. Po na mo mobile. Na bande lo tout na répondre ngati. C'est pour les femmes, c'est pas pour les hommes. Ah ok. Parce qu'on va prendre ok. Et alors mon bali moko hein. Oh il fallait ça parmi basi. Yé yo ça na ngamba mibali. Ngaye. Ok? Na lo bebele na bibima na ndaku danga. Sikoyo. Na bibima Michou. Michou. Moi ça makila okangamela batu kaboye ba ça makila. Okangamela batu kaboye. Oh, poni. Na boyi na makila te, na boyi na nga. Nga na vampire te, yo vampire. Yo vivra na makila, nga vivra na makila te. Ma mi sudo na mona te. Po. Lelo ebima te, ebima. Ebima, ti to koma suka ebima. Na promettre yo. Zele ebima. Oh, mobali nini opena seigneur. Oh, mobali nini abala. Mobali nini penza nga na bala. Oh, zo eba te, ndenge osama na ye. Oh, eba nga te. Ebima. Oh, eba nga te. Et pas biso, et pas la biso bangala. So yi mobali ya bibi mbana ndaku na nga. So ache bilono libanda te, abengani yo te. Et pas biso bangala eza bongo. Ah, fona cha libanda. Ah, opesi na information. Na cha libanda. Wala tsake na bengani yo. Michou bima tala bima. Olingi na sani. Oh, bima ndaku na so che olingi na sani. Na benga ba parents na ba ya bimisa yo. Oh, tona publier yo. Ko ka soni. Que moi si mo bona boyi na moi sa pembe, moi sa zwaka. Hein? Est-ce que ma publication ça la moi ça zwaka. Moi ça ma kolopete. Mais ba bengani hi. Na préféré na zawa. Ni. Kinga no ngalo mesa no kita. OK te. Sko va na nani nanda. Nga na makasi. Tala. Oh la muka jour mususu mimo na rouge pour na poto makila na wana. Zoto mo. Je te dis. Na olata bagan. Na derrière na bagan. Oh. Boni boyoko. Moi si mo bimba, o ça nga soni. O ça nga soni franchement.
Oui, oh. Mais qui l'a non, ma belle, on a si maman. Ta bouche là, ça passe partout, qu'elle était poignée. Maman, c'est quoi? Non. Na lembi na ngai yo bima. Bima. Kenny, eh yango. Benda singa. Joa jomo buichela maili. Ngale mbo ba, ngawo bu. Ali fanto na ngani ko meli. Eh yango na lela ngali ba. Chéri no mo benga présenter nga yo mère na biso mukolo drink te ba ike ba oyate ngamoka soli ni na taliba a famille mbo oke pe buba chose mpe pa moi ministre ba ike ba fantio nga shida yo fota shida nga. Maman, écoute-moi maintenant très bien. OK? Parce que dans mon année-ci, on a volonté de changer vie dans autre. Tant que tu ne changes pas ta vie et que tu ne changes pas ta façon de faire les choses. Bossa nanga pekasi. Non, il y a des vérité. Parce que non, mon maman na benga ba ike na yibo na kena. Chaka foso ngo sepa kokonote. On luke bon problème. Na mon auto luke bon problème. Am ko na panza ki bon na ba ike. Maman, vas-y s'il te plaît. Kende na on. Non, on reste ici, on va pas rester. On bavarde. Faut bavarder. On bavarde. Rien à voler pour toi. On bavarde en français. Et toi tu crois moi je vais t'aider. Et moi on va frincher. Fais gaffe. On French. Kangami, ça calme ma bête sur le mec en French. Et ça vous French. Nazé loko. Yo le ki en French. En French na loko. Moi je pars. On part ensemble aujourd'hui, tu vas passer la nuit avec moi. Non. J'ai pas envie de te manquer du respect, moi je dois partir. Vas-y. Bye. Bye. Oh, la route c'est comme ça, votre maison. Fais comme ça. Fais comme ça, toi. Nakangona mobali keni mobali wana osepelate. Eh, ngana mama baike. Eh, on t'appelle Olene, on va nso. Mama mpala. Eh, on t'aga bien de l'obichi pa. Ok, nana, on lala na zandu ndongo eba. Mada pa kwa kinga sei na sumbi wana ozonga sima. So sauter si ave na zongi. Olene. Kenny ope okola ka kitoko me jomo wa te ka français pas la français de mémoire ekenda non Rolande sima bana ba mayelo mo ke pa mobali mo posa lando ben OK ni mkono kuta na mobali wana pasi na ngesili oh mwana nchik rien a violer ngana ba mina nga. Donc, tozo tambola boye, bami ba okota ba osombela bana ba biloko na magasin, hein? Mais ngasko na kota rapona sombela ne mama moko ya mukolo mama seniante. Donc, po baka ba pampers pour nani. Oh, ngana ko botika ba pampers, maman ça va ba m'étonner. Donc, il y avait un jour à Otonga. J'avais remarqué que ba Otonga ma ça va biso ko musomba ka ba pampers. Moi na te. Parce que pampers zo somba ya nini? Ya nani? Oh, et non, ça va être ça va Michou. Et là, ben, on a un kangam. On va ça va la pion. Keba, ta keba. Et puis Thérèse, il y a un. Ah, elle se soit son bon. Ah, Alumba. Anna. Anna, Alumba. Alumba kuna. On est politesse mon auto. Abota mon makila, boni boy. Hein? Moi si, abima makila chaque jour, chaque année, chaque mois. Est-ce que ça a un sens? L'icône en haut, abonne-moi assassin criminel, on a bin sabambo, on a pour nous libérer quand il y a pas cachot. Pour nous. Oh, la même idée que l'ambou, biso peut pas fâcher, faut un garçon oyo. Auquel on là, on a moi moi pembe aller à bandio makila, OK rolling, on OK côté place moi boy ya zabolo. Oh, pour nous l'ambou. Hein? Et puis on dit makambo bando lo ba. Oh, fâché na ebi koza makamuna mutema. Na zalaka na nguya kasi ozwa idée. Et puis rendez-vous au tolinga to kendina yo. Et pas ba massa nanga. Soko kenaka Michou. Na ba prise mon pona yo. Ongozo pena sambwale malisa. Ora kanaki yo. Obika ki pena. Onge mutu mo ba signala ki yo ozanga démonter yo.
Yo moko ka ozaki inspiré que oh ok ça sanga kuna. Oyebaki. Soto kendaka yo ongo sangwa. Omanga mona bano ba bandeli wana manande olempa yo maman. Bébé, c'est Dieu qui donne les enfants. Nandolo ba ma bema kasi na mutema pona yo. Na nga été na bimisango na tawana pour ngo s'exploser. Oh. Ni na moko. Fana zombo na ngana ke opesa tana orphelina ke na ke bala yo. Oh. Pour des fleurs dans ndako. Pour des fleurs. Osara nini en Michou. Yebsanga nano osara nini en. Osara nini en. Ti siko lelite yo lela kaka ti ko maswa ro lela. Osara nini ndako. Ba pemba pamba. Na mona make-up na kota suswa. Osara pona on nzambe asalela o. Ah so lendi kaka. Yo to mona ngana yo. Obima na ndako na ndeka na sina bimisi valise do o déjà awa. Bimisa ba o etikali kende. Yebisa mama na bino fâché aboyi na ye alembi makila na ndako na ye. Aso na ki président de la République ya mboka oyo Teresa vana na komote ya pima akeluka pe avanda wako ba no fournir mboka biloko boyete boni oh ni nango yo maman Nabia bon des fleurs oh tala Michou yaya masa Michou fama ya makila Bata makila ne lo nyoso yo lo bananda ko na suka. Bata makila. So ni mobi kumisa bata makila na suka. Oh boni boy. Oko bima tala yo nanda kuna nga oko bima. Zero omona. Ngana olemba yo. Allez, ça va? Ça va bien. Vous êtes confortable. Vous êtes confort. Au transport maillot. Oyo, ndengolo bakita. Ok. Allez. Tu vas bien ma fille? Ça va papa. Merci papa. Ça va. T'es grave. Oui papa. Okanisa kosala nini na vie? Pour ton avenir, parce que lelo ekoleka. Lobby makamsu seroya. Ceux qui t'ont encadré bien, lobby vous serez de grandes personnes. Lobby bozalabat o ba opesa biso honneur par rapport ya encadrement oyo biso topesi na bino. Alors papa. Nga penza Nangana zanga influenceuse. Influenceuse, ça veut dire? Quel quoi Maya Tomba? Influenceuse sur quel domaine? Le TikTok, t'es baba. Non. Non, écoutez. Être un influenceur, il faut être influent dans un domaine quelconque. Hein? Tala. Par exemple, au Salarasuki Kitoko. Aux un salon en haut de coiffure. Tu influences tes amis, la jeunesse, peut-être tes collègues à devenir comme toi. On est à Kala, c'est quoi qui passe? Non, c'est ça. C'est pour checker le téléphone, maman chérie quand elle est bébé. Aujourd'hui mon fils. Maman chérie quand elle est bébé, ça veut dire? Quand elle va checker le téléphone, c'est grave. C'est grave. Je veux que tu te réfléchis encore plus. Mais moi, je suis rabasuki, au rabasuki bien, au lingrata coiffure. Attends, ça la mannequinat parce que tu as la taille de mannequin. Au salata mannequinat, au salata au test de l'air, au test d'accueil. Ça te fera du bien. Nos influenceuses rendent la TikTok. Moi, je vais voir ma salle et moi. Mannequinat, on est à facile. On est à la caméra, qui rend de voir, nous sommes à la macambele qui nous. On a donné aux gens vite pas.
Ok, ça va. Tu salues Coco. Oui, si toi tu passes ici le samedi. Hein? On appelle ça bango ba provision à bango. Je crois maman Roya connaît au ticket la bango. Bon, on a bango la provision, ça va? Je sais pas. Ah, ça va. Mazana. Yo. Yeah. What you want to tell Ah, yeah. What you want to Tala, tu vas faire Ah, monsieur il faut les laisser là. Tout là qui m'a vu. Yo ne moi. On a pas né ni monsieur Chouin. Comment ça? Tala. Où sont les Ah, moi je l'ai mis que. Donc on est là qu'on va kanga, il va kanga la prison. Pour na konga. Là la voiture, zonga bo. Tala qui va boy. On est on peut s'arrêter au moussou. Ah. Kapira na bini. C'est maman na balé, maman na balé. Il y a tout risqué. Wali boma. Tout risqué tout le monde. Osani. Tout le monde a tout risqué. Yo zonga, ngana zonga. Mama zonga. Maman yango. Ya ko lembo yo kutali bosi. Na biso. On a boki ko zo ba kanyote. Yo, hello te. Merci nyama. Yo no yakaboy. Yo. Tobo mana yakaboy. Le balé venu ko yinga yi. Tika bake bazo. Yasa. Ala sini bank sa. Oh, malembe te oh. Tu as agité bouli. Eh ben maman no yakaboy. Oh. Baba le nom de tira le coup tu le balé c'est qui ah. Papa, tu fais pas zo maman tu on a ça. Tous les canaux. Je suis né qui mouké na tu m'as ngo ya mboka polele. On ça déjà rebelle. Ah, on ça moi déjà rebelle. Yopé. Bon yo ça tu encore dit quoi. Ça qui coûte moi son qui na 4 ngo banda kana tinga zo mushashino tiki ga ola ndelelo ko za ke lo ngape koi. Toleli nzamba pangusi biso ma miso na yebi yo très bien nga koko na yo soki nga mona kipate parce que naza koko mais so na zongisi ke naza koko a jeune na olanda makambo no nga no tozande bo mibengaka piken nalandaka te TikTok na ngai otalaka sikoyo mama no azokende ye pa bi mukumba na ye aotika ngote aokende na mukumba na ye nga azali na posa ndenge azokende ye moko atikela ngai yo mais lokola azwi décision banda no libala no yo moko banda libala no ngai ok na ngade banda libala na ye balingi ye te banda libala na yo so mesa na penga na ye ozobanga mpona comportement na yo nayebaki wana ok na ngade eza comportement no nde moto ezobangisa te yo otika nani notikala vai na ndako na ngati yokanisi ndenge eza wana ta natikali na yo un jour yo obala nga na otikala ka nga kayo ezela nde un jour wana nde un jour wana ya ngai ozelango po tokabana dede ye akei na papa Serge bino boke na ye mais ntango bozokende kuna bomba comportement na yo mpo lokola mobali na ndimi ke yo akozwa yo lokola mwana oboboti bino mibale na ye yo mpe zwa ye lokola papa zwa ye lokola papa na yo parce que oza na papa te une seule fois na vie ozwi moto apesi affection lokola papa okufa nokimia te nopesa okose ndenge okokendele nalingi problème te otega asalaki boye otega benga ye papa baleki na ye bandeko ne tata mwasi papa aleki papa kulutu etc. eza teke kuna olakisa mwa bacomportement na yo ozoseka oseka nga tozomiseka
Yo ti tango oseka no ti mina libando sekinga. O miseki. Ah, quoi, c'est beau le bal. Comment on est là? Dabi soza bakizengi non. Nana biki biso. Naso yuka kombo loba. C'est pour ça seka te bon. Te ko seka te yoka bisoti. Non, yuka. Tango zo seka wana. Izo la sandisi makambo bino bozolo beza na mona efete. Nande la kanda ti on seka. Namoni yo nem to otulisanga. Oh, nande. Oui, yo mto otulisanga. Maman pardon. Kindi ka ibala na ngo memanga point. Oh. Po ba loba no ozo bude. Siko yo so banga kuna po ani. Po yebi ke kuna ndenge zana na zepa papa. Ndeza surveillance kozala. Na kei place bonozo nga airboy. Da bien mo reconnaître que vous surveillez raté. Nana reconnaître que surveiller côté. Koko yo bini. Te parce que ngaza mo bange. On a surveillé na kata matoi. Que si abi bon, c'est vous surveillez raté. Nga sa mo bange. Nga kosa na fani na nga yozo kosa nga mama na koko na zako na libanda. Nzoma okende alinga linga te okende. Tout ça va interroger général pe ko les apembe na. Problème ça te mutu ke sa bando ya otika. Makasi te. Katoko tala nga nona mamata. Loko yo mto bota kinga problème ya te. Ça a été, hein. Tu as bien pris, en tout cas tu as vraiment pris ton pied comme tu voulais. Tu t'es bien amusé. Fâché. Et ça l'on est nini. Mambo yo ça l'on se passe là on de moi aussi. Je suis une très belle femme. Je répète. Je suis une très belle femme. Question na bimi en la balabala. Au bas du montant boyanga ba olinganga. Pour les conditions en hauteur, au monde extérieur et intérieur, bien en hauteur. C'est bon, tu peux passer. Non. Dans les cananga calmement. Mais au télémissinga. Alors, non. Je dois dire ce que tu voulais. Michaud. Et là, il faut que tu aies un tour na kati andako. Na considérer que yo aux alaka. C'est toi le chef. Ok? On a yo et pour notre existence na yo a wezate. On a il faut chango na kabosh na. Na lobaki na yo o libérer nda kunanga okende. Calmement. Mais tu n'as jamais voulu. Alors, madame, je t'ai dit aujourd'hui, le cola au sala qui est résistance, prépare-toi. Il y a collé là chaque jour dans ndako oyo. Je t'avais promis hein, que oyo wana na salaki. Ezaki nango juste début hein. Mais au commun a pur, non moni pureté. Bah, je sais pas, ni nango ezokayo. Maman banda di bala. Yo ka pe conseil on na pesi yo. Oyo kinga me soko. Mama na ebise bia kwa yo kanga nana ko sanza na kimia. Monde na bona kutana ba choquer be ya vie. Ela makamusula ko yebisote. O comprendre? Donc ndenge na bala na Serge Boy yo lo kwa mwana, il faut se soumettre ka lo kwa mwana. On est là, on est kosate. Sala mwana, c'est tout. Quand on est au bon de la bande so omoni, maman na okende libala, il faut ça la bozo msabo. Na okende libala, na okende ndaka libala Serge za papa aborti au point bas. Malembe. Okende na règlement militaire. Oko okende posé. Hein? Nazoke ba loba na mwana likamba malembe. Kasi ndana na vanda yo banda sepelise. Eso sepelisa bitala tuli. Toko makuna o balambi bloko boyo zu iboka mungu piu na kati ya biloko. Batindi o sala boyo zu mai batindi ke no somba mai ya bien yo ke somi ya pompe yo otoki ya pompe yo na ngo Olexa tata batindi bloko yo. Abina mama filma jango na teto makambo e bana yo sala filme makoko ko. Na lobi boye. Oh. Na lobi boye loko mama na lobi na raison. Yo a capable o sala. A capable.
Wa capable. Ouais, c'est que non so maman il y a bien il y a stocké ma ya pamba tient la congélateur. Kasi la minute oyo. Le quoi ça capable. Ce qu'on remarqué les Cambouana quand ils en a débit. Akangi biloko ya aussi. Kasi nazo ninga ndena kokende te kasi te. On ngo kete po sani. Maman. Koko moni boy na souffle. Karine bongo te. Bongo te Karine. Magazo ka mfuna kende tam. Omoni makamba libala na yo. Omoni makamba libala na yo. Na sali effort. Na luka famille tata na yo. Tozoba makambo za très important. Ba on ba libanda ba osa makelele so mwana mke ya fongoli porte, ils ont un problème te. Na luki tata na bino. Comment no bango te? Kasi bon pona makambo ne vanda bien ça kini. La salle est fort. Na luka famille tata na yo. Basundo la kiyo. Bakipa kiyo te. Te yo zo mono sepeli na ngote. Nga na yebi pourquoi parce que ba tata o makila na bango. Na linga kite mutu moko batuka ba liambongo bandeko na ngati. Ba famille tata no bazana droit. Na boyi problème oyo ezokomela Michou ekomela yo. Yango moninga na buka famille tata na yo. Parce que za mwana ndeko na nga. Makambo eleka kepa na ye. Nga pesa nga malamu te. Yango na loba chaque fois. Eloko nga mama na rata. Kopesa mama na nga. Yo faut pesa nga. Yo propose lokola ngate. Yango moni nzamba pesa. Jamais mwana koza kwa. Yango wana te banda lo baki olandi lokolo na bandeko ko lela mingi. Ndoza choqué tout. Nando lela mingi lokolo mais tala nzambe. Ayoke ninga mama. Upesinge sengo o ngana pesa mama na ngati. Yango oyo pesinge sengo. Ndenge pe koko nanga akopesa o pesengo. Tika nde protest. Koko no mutabondela ko te to luka. Na kango to luka kaka. Pongana luki famille tata net. Mama to beta masona nga pardon surtout ngona maso ateka musika makasi. Ya kende pendant kena kimia o sakanela nga. Zo siksanga. Biko ko to makambo. O papa tika. Soki nga nazalaki yo na ndako oyo nalingaki na banda kolobaka eloko te nofungola monoko na nga te po nyonso na koloba ekoretourne contre nga mpona oyo nga nazobimisa na nzoto na nga obandi nano koarrange problème oyo oza nango mpo ya koloba na nga badi n'importe quoi. Nyonso na osala ngo pourquoi? Tu penses vraiment ce qui nazaki na mwasi moko boye oyo asali honneur nanga apesi nga fierté moko boye kimia moko ezo régner na ndako oyo nga nasala ba bêtise nga nasala ngo te. Alors si je l'ai fait, tu connais le pourquoi. Ne me dérange plus. Ah? Nako kende plus loin ya koloba na yoke. Na rananga lisu mobile na ote. Michou, na lobakano na lingala. Français, anglais, espagnol, soki nini, eza langue ya bapaya. OK, na lobakano na munoko na biso. Lingala. Donc, il faut comprendre nga très bien. Mais pourquoi on comprendre nga te? Pourquoi on à chaque fois na osaka tonanga na parcelle oyo? Soit na katandako. Pourquoi? Donc, c'est comme si on a mis diablesse morboya, il y a provoqué au lobby mouki et puis dans le lobby belé. Et ça, il y a eu. Que ça soit ta dernière fois. Si tu continues, je crois au lobake, au bala, diable en personne. N'importe quoi.
Osoboya koya kovanda apo nani? Papa, pardon. Tegra? Oui. Osoboya koya kovanda apo nani? Papa, je vais pousser mes raisons. Na soleil na maman. Tegra. Place maman na yo avandi. Et sa place yo esengeli yo vanda pour ton encadrement. Je ne suis pas habituée. Na koti ka koko ye monte. En plus place na otang eza pende. Na koma ana ba transport. Tegra. Eza ndinga mabete. Tegra. Papa na yo. Tu dois profiter de la vie. De la vie o toza nango t'aider na musika. Eza nango mabete. To salisa yo. To anotinda mbongo par exemple. Mais ce qu'on a na pene na biso awa ba besoin et okoma différent par rapport et si koza musika. C'est que bobi ke bosala mambo bien te. Pourtant on pousser ba raison et c'est que bobi ke bosala mambo bien te. Tout ça la makambo bien moi nanga. Mais alors tout ça la makambo tant que ba responsable. Mais l'air tous on a besoin o yo zaka nango et comme ka pragmatique te parce que moi, je n'ai jamais dit ça, papa. Oui. Ta maman réclame beaucoup. Oui, papa. Laissez-moi le temps de réfléchir alors. Ton enfant n'a pas réfléchi dans une décision. Comment on dit qu'on non, Tegra. Ozana posa lokola na quartier na bino buzoba wana ezaka na quartier na bino yo faisaka partie ya bana na basaka buzoba wana o continuer. Ok, ça va. Je viendrai te demander chez Coco là-bas. Na oyebisa Coco que yo okuvanda lisusu kuna te tu viendras habiter chez nous ici. Je ne cesse de te dire depuis la nuit. Je cesse de te dire que j'aimerais bien te parler pour qu'on essaye d'arranger cette situation. Dans une situation. Donc en fait, j'arrive pas à supporter le fait que moi, si Nangamoko, tout comme à ce bout d'année, j'ai tort, bébé, j'ai tort. Tu as raison sur tout. On a raison sur toute l'année. Tu as raison, bébé. Je m'excuse. Je sais, écoute, Nathamout. Une faute avouée est à moitié pardonnée. Quand tu oublies le lobby, Mouto a confessé le péché naé dans ma ligne ici. Je veux que cette ambiance, notre ambiance revienne. Je n'aime pas la côté de la chambre yobimi, la côté de la toilette yobimi, notre chocolat ici comme yo, tout ça le grand besoin, on a notre chocolat, yo chocolat, on a grand besoin. Mais comme on dirait, tormina, l'atmosphère est aussi battue. Cette ambiance là, j'aime pas. Vraiment, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. J'aimerais que tous on ait tout ça là qui c'est mieux. Bon, si cette ambiance me manquait beaucoup. Oh, je ne savais pas comment. Oui, c'est pas le raté, bébé Naraï. Je ne savais pas comment commencer. Comme toi, tu as commencé au moins. Je profite aussi de m'excuser. Et encore à une sur une salle qui paie. Après, la matière qui au voit. La gangue qui au. La zone c'est là que ma réponse à ma bé. Mais tu es mon homme. Je ne peux rien sans toi. Et je te pardonne. Oh, merci, mon amour. Oh là 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 là, ça c'est... Oh, ça c'est magnifique. Hein? Non, mais ça c'est magnifique. Pour notre banque, on a dit, t'en aurais surtout tout sur le oh non. Bon, bref. L'essentiel, c'est qu'on fasse la paix. Oui. Ça, vraiment, ça, c'est ce que je veux. Je veux qu'on soit en paix, qu'on vive notre amour. Ça, c'est magnifique. Maintenant, normalement, il faut que tu sois en paix parce qu'il y a quelque chose de bon qui va arriver bientôt dans cette maison. Combien de force, bon, papa? Et ça, il y a force, c'est parce que nous le voulons. Mais laissez-moi quand même le temps d'y réfléchir, non? Tu vas réfléchir en quoi? Parce que nous qui sommes tes parents, nous sommes ici. Toi, on a posé yo moi, on a biso oya kozala awa, to assurer encadrement na yo. Mais pour ça, on veut vous arrêter. To pesa yo au biso toza nango. Si ta maman ne te le dit pas, ngai na ok senga lo kune pa koko na bino oya kovanda awa. Quand on est la boya maman kuna boy beaucoup comme ça. Quand on a qui là, on pas répondre à place. Ok, ça va kende kas. Enfin non. Voilà, thème na noir. Et lamba ou le boy.
Ezani. Mode tonili tolo nyonso polele boye. Na mupanzi talati ete surtout otombo le kolikolo mukie. Basilipe na ye mona ni tegra. Baba c'est pas la honte. Il n'y a pas besoin. Non, c'est bien encore bruit. On t'a tenu en pinant des miens à été. Pour un an qui soumet la main de déclarer, t'as mis pour Tony, papa abisso. Vas-y. Kende. Non, le bal. Tu n'as pas demandé à ce. C'est une bénédiction. C'est une grande bénédiction que Nzambe a payé biso. Ne me dis pas ce que je crois. Tu crois à quoi? Non, toi dis-moi c'est quoi. T'annoncer. Toi-même dis-moi c'est quoi. Donc quand tu parles de bénédiction, j'ai une idée, mais toi tu veux me parler de quoi? Bon, j'ai juste annoncé que je suis enceinte. Pardon? Tu quoi? Oui, je suis enceinte, mais je ne savais pas comment te dire ça parce qu'on avait beaucoup de problèmes. Non, attends, tu es quoi? Je suis enceinte. Waouh, c'est pas vrai. Vraiment? Mon Dieu, sorry, désolé. Ah, voilà. Nazaki na obanga makasi parce que vous avez un problème que soit tout le temps la joie qui moyen quoi non. Tu portes mon enfant. Peut-être c'est les jumeaux, tu sais pas. Mais oui, papa la mazari m'a pas ça. Oui, papa la mazari passe. Papa la mazari passe ça, maman la mazari passe ça. Tobo ma famille biso m'a pas ça mais bon on est la famille tout cara yo et bien après seulement c'est rien. Tu es vraiment heureux. Mais je te dis non mais waouh. Ça m'a fait du bien. Oh bébé, oh là là, allez viens dans mes bras. Oh yangana ye motakokotate. Oh yangana ye zali père amoureux. Il me la seconde chance. Maman. Il me la seconde chance. Ah maman. Il me la dit papa Hervé. Bébé linganzi papa Hervé. Oh regarde. Laisse tomber, je vais t'acheter une voiture. Oui? Je t'achète une voiture. Dis-moi laquelle marque. Dis-moi quel modèle. Il faut que j'y réfléchisse. Assieds-toi. Doucement. Oh, putain. Attention. Oh, arrête ça. Et ça, non, qui est ça, mon problème, non? C'est pas vrai. Oh là là. Noko, on va pas au ça là. On dit papa abotanga maman abotanga na sala bango bandima te. Siko yo inconnu mo betukuta ngana nenga mokili boye. Surtout ça na yo deal, yo surtout ça ka deal. Et donc il faut manquer moko je suis trois bords, soit côté de la poche na et bimi moko, soit bimi moko te et bimi balé. Et puis là tout nos fans le connaît yo patron na ngai, na tout nos fans yo ngana sisa ko loba bongo yo o répondre ngai. Père, les locaux ça ka boy, soki na zimbongo te o tikala ki pa na yo. Père, to bomana. Toko bomana nenga moya ya mabe et puis ngana beso so na se loko moya ya mabe na kota ka ana ngambwa o bi très bien na état so na kosi na état na na base kuna makambo solo ondimati père pesa mungu etikala ki no so ba chombo mona tena mongo e koma pesa mungu etikala ki na para yo vana kala mate répondre na pesa mungu etikala yo mo sa ba jetoni nango quelqu'un théorie te pratique biso to pratiquer to beta ba bon on est nga beta ça qu'on a mona ça qu'on a et puis biso koti yo tika na simo na otala bato nga beti ça qui na tena ba chombo na bilo to ya koka wa bi maboy malade chombo na sandu ba chombo ba c'est malade ngam na malade ngam na beta chombo père yo mina jene to na ngo biso koti yo tika libanda bona ça ni bona ça ni quelqu'un to momana église te colté ba ni ba carton mi baloté wana on va apprendre au corps. OK? On va prendre na zui droit ya ndena l'accès au corps. Yo pe. To sali bongo. Yo lobi yo ko loba. Kaya ngali amini ya loba yo te. Logo. Ngali amini na simba bloko le kaya bima maboko la ta. On na sabo. Réponse no ya suka na poto pesa ngai. Père, mbongo wana na ba chomo na kozwa to na kozwa te. Ozwa te. Na kozwa te. Oui. Merci to bani on le na poko. Noko contrôler bisiko to tambola. Contrôler bisiko to tambola. Comment on ça là? Bako bengo mbango. Et puis so po ye, likolo ekoya te. So lingi to sala matanga. Semaine prochaine, sala ke lo. Okufela dia na poko. Papa, désolé. Hein? Non. Nous sommes au pied de la tika qui va.
En fait, maman, je suis allé à Naomi. T'es Naomi Azate. Ozanani? Ben, ami seulement, tu bandit, tu tangina et puis tellement payé une adresse awa. Nayaki na coin awa na la collègue moko. Tellement na ki na adresse na mutu na bena collègue aboité na mona. Ok, Naomi Azate. Abime kala. Kendeka kosomba biloko ka ya ba provision hein. Ok. On sait que vous avez un côté. Dans un minae. Ouais. Car là vraiment tout tangine na ba yese. Pour nga camarade na ye nyonso batangine na école primaire ti ba ke ba université na yebi bon le bac ke bozala pe belé. Ouais, surtout c'est bon on a auditoire pendant qu'on bien 120 élèves étudiants disons. Ça 20 heures on peut dépasser pe 30. Et après ma étude, dinga sali moi ba déplacement belé. Au voyage ouais, ba Kenya na sali 3 ans na Kenya, na beti plus de 5 ans dans Libanda. Donc 8 ans, 3 ans na Kenya, 5 ans na Gabon. OK. Dès que ya nanga to kutana na ye, isanga bien, autant nga pesa une adresse, de na ye koto na na beta tour na mona. Ba pe osango. Parce que bloqué Petrouana. Et puis aussi manani. Tu bloqué Petrouana. Ah, soki to suye to bomena mala moko te. Au moins akosala eloko te. Au moins biloko yango. Omona eza boye. Soka tozuka mwana wana tokoboma ete. Mutu akufa te biloko eloko ate mutu akufa te biso na posa na mbongo. Biso sala di biso faut bénéficier. Tozwa mbongo ande. Mutu akozwa mbongo azate. Pas de problème. Oui. Nesi nga ndimi na susu te. Mais ce que eloko na kosala. Olukanga omona ngate. Ouais. Aboyo ki maleble boyo ki melani. Soki na zelo kono na olingaka mingi wana na kobomi na mbamoko te na kokangi basinga. Na ko ma chercher nyonso na ye na tongo na kati lito yimo na kei. Na batika na douleur. Lobi na ye kuna boy na kati ya loboko. Papa et puis tu dis non ça la bongo. Non tu ne ba photo au monde. Ah beta bolo ko famille nous sommes de Misambongo. Ah beta bolo ko famille nous sommes de Misambongo. Yo kamba ngani na pesi pina bo babo ko ngana na ya te lokolo landie yango ko sombongo te potina yake na kina lakati on comprend wali sinde na eba bipe chana mai ve na chana mai so na chana mai ko teba ya mona boyi ko cha siko lokwa yo landie telema lande o zo sombongo te albunga bunga na panjo bunga Aïssa Okiabala. Ouais, Aïssa Okiabala, na Okiabala. OK. Ouais. Madame bon, problème ezali na ce qui ezali oyebisinga tango ya. Non. Donc na eka juste na mon problème ezate. Le soka yé oyebise ka ki Mavinga le kakia. Yves Mavinga. Yves Mavinga. Ouais. OK, ça va. Mais on a un numéro na eh. Oui, nanango. Mais tellement que ezaki brisque. Oh. Donc on a les quelqu'un a confirmé l'adresse. Banda ça. Merci beaucoup papa. OK madame. Merci maman. Là. OK. Au revoir maman. Merci papa. Maman. Posa maman au botingai. Botinga ne bakata. Et bakata boti Karine. On a la boti Michou. La trésor. Trésor a boti Kelly. Les botos nezo kende ça n'a pas passé. Et bakata boti Karine. Karina aboti tega ikamboni nojo kenda kana aboti tega. Ah. Bon. Nazo peso famille na biso mobimba ndenge za. Ngo ya boti binona litena na binona ngaite. Toko jonga ngame kamona saba ngoni. Okay. Michou abala awa avec honneur. To sepela to binao. Michou banda kenda libala. Problème na problème.
mobala benginga bien comme na suka. Je choisis. Maman, vous avez une expérience, il y a vie que les kangai. On a une expérience à vie que les kabiso bano yo bot parce que yo mon amour yo mto même sur 9 mois. Comment Michou sera dans ndak na libala? Il faut banda renseigner et quand on a raté, mobali me moya simbezate, maramno surtout wana, est-ce que ça a bongo? Biso to yebi que to tanga même dans la classe. Depuis que ma période à moi c'est ça 3 ou 4 jours après Sili. Ma cycle normal. Mais il y a continuité à moi non à moi si. Nazo e batezo utawapi. Soki abimi na ndako ya Michou. Soki abimi na ndako na ye. Akeli banda tam sunenga voyage aka. Tam sunenga kenda mo ba vacances na ye makamone esalamate. Nous sommes dans la période normale et ça a 3 jours, 4e jour et 6 lits normal. Si vous avez zone dans ndaku na ye, pompe, robinet, motopompe, mobile nazo bien écouter à comment motopompe. Maman, yo za maman mukolo, yo mtoboti biso. Wana ba koko na yo. Eza nini? Tango joro balikambo wana. Nayoki Michou zongi na ngali suswawa. likambo oyo nayebi yango mpe lokani na ngai na joninga nayeba nde femme samaritaine nini esaka ye bongo kasi ya mosi mosamaria ezalaki mikolo nyonso ajoleka balongo yalala bilamba nyonso balongo yalala mokolo asimbaki yesu bamoko ekasi yesu mpe lelo azalaka te. Yesu akenda sika ye misu balongo ejo kitaka ye lokola mosi mosamaria elamba nani oyo akosimba wana ya yamba ya mibale na joluka na kotola mosi mosamaria yango asaka nini mpo lilongo esila te akile tangaka ye te sika ya misu saka kei vayazi lilongo ekatani ajongi na ndaka ya mobali na ye lilongo ngonga mosu mobali na ye asaka lisumu oyo mosi mosamaria asalaka yango wana te likambo yango eza wapi na ndako ebongi kotuna mobali ya misu tata likambo nini osali mona nini yo jolo bate ya akomi wololo akomi motopape yango soka ye pai na biso eza te akei ngambo mosusu eza te na ndako na yo likambo nini yango wana mobali alobi ayebi likambo te parce que ntango alobi alembi mwasi parce que akomi fela mwasi chambre ekoma solo kamba nsolo nde mabe te nsolo ya eloko mosusu be kasi nsolo ya balongo makila eza na sole mapema sole lofei soko ozala mpenza moto te oyoki moto oyo ya mibongisaka te azala na balegele aleka yo boye lofofi yabangi bien kasi lofofi wana ya legele okolia na kolia te sika mikolo nyonso mobali wana ajo amona likambo te ajo amona likambo kasi ngai najo amona lokola ye moko azala mpe na likambo na ayangami kasi aza na likambo moto akoki kozala na likambo ayangami mpe moyeba na mama tosala banalyse kama existe kama existe analyse na ngai yango wana analyse na ngai yango wana osolaki na bokilo na yo kambwa balo bamonaka makambo